Voilà maman Mbote. Balobi le 24 fait rigolo à concert dans le stade de Martyr. Donc au Gogoloba nini je crois na moni bovani pe na maître. Donc nini pe no Gogoloba pour na faire. Papa quand nous sommes le côté malanga bon. On veut que moi m'balle na papa ko ka componente pour componer ça là na sexy. Au moment m'balle na ferry. Abeta te biso ko fa déjà pona yi talaka garçon éducation garçon aluka makambo te garçon atumbola mais papa le 24 totambola ba soutien ba connexion bon affaire rigolo héroïne na mabe ya pona nini babi stade ko fungwa na 8h yo ko makuna heure ils sont déjà 5h biso na to la la puneti 23 déjà na ça quoi na osa ne vemo souhait ya faire pona la la puna parce que c'est pas to kokani moi bango so ba sali mabe baloba note waza so poko na libunga po ba to kokani biso bino poseka biso ndenge pe ba comment le baba kokana parce que bango bango ba boma papa la maman bilo pe bobomi gigola to kokani to na terrain wana te pasteur limbisa na opengwa olobi na 5 pasteur limbisa na opengwa na pasteur nani pasteur mso sama bandubula na mabonde lisi mana pengwa na moi ko moni yo mtongo pengu sanga papa pengwa kaka mo pengu sanga na panza pengwa po esa la bien panza na pasuka mbamoko parce que bayuma ba comprendre sko bilo na do to sandeni so muta star mo même yo mko ko na mbongo dani donc pas yeba ke so ko na mbongo kanga liwa na famille ba do ba bela te donc oko manzambe donc so ka muta kufi bo yo ngako le kan te vina ba msusu leader ya ba mbwayo ki aboma papa mama pale mama mboka ana ba ko ma fi ko tanga ba dira coste to solo non naka si journée malemene c'est non malem to solo la papa solo la no pembe père beta note olobi abeta te par rapport ya finga ga afi tonga so na jana jeje alobani ke nga ya mona changu na le kango kaka nga le kango na pona ke na avion na aéroport ya fingi ba changu nga beta changu de mo ba coste ba tumo mo mo liboso atanga mingi mo liboso eza atanga mingi maele leki masala eloko te siko ba faire bazan ba débrouiller mo ba botama mo mi balé to ya suka mais a débrouiller ba bongisi famille so ya mo mbonga sa eloko te la coste ya linga teke mo nga la coste na lakie après les 24 les 25 non yela a mis la whisky a kola la te mamno ebisi a ba me la whisky ba tongo ti pour abosa na mamno lobane donc 24 babi quelque part les malheurs est bon dans le moment où l'homme se remet sur la vie il a même chose au monde qui a même sala accident mo bo onyonge nzaka nzambe ngapena sam na sala accident mais nzamba sai so accident pour kutana mutu mo bo ya mbongo asunga peso musalo bongo comme bien on fait il faut comprendre. Non, comprendre pour venir, c'est même les 30 juin, les 30 juin. Comme on fait, comme même comme Jésus dans l'église. Namamwana, na okota te. Ndé on a vu sur disant sur il y a politique, le roi tenait les 24. Pour la mona na même date tout. Les alaka. Il y a raté la rapide. Soit dit na batu nini. Même soit informé, bon peut-être informé mais alinga sala kaka ke amona so bato tout ba ke oyo ya benga po ye mona no asala ba meeting ngo bazala so ba 200 personnes so 200 bazala de akala so ba kabona susu les 24 hommes sous bazala m sous 150 bazala stade bonne chance na 50 personnes Zabatabila kolikobo Sambara kolima zabata vraiment bon sabone Sambara kolima zabatabila kolikobo Sambara kolima zabata MJTV Sambara kolima zabata mami wanza yoga mami wanza Dani Timanga vrai non ko vrai tanta sola bien gauche droite ala tamna pantalon quoi au moins MJTV vitesse wapi abonnez-vous Voilà, salut et bienvenue comme ça dans votre chaîne MJ Télévision et surtout dans votre mission Analyse populaire qui est aujourd'hui présentée par moi, Dani Timanga. Avant que je puisse entrer dans cette mission,
on a solo lana invité Nanga, je profite directement de saluer comme ça la patronne de ma chaîne, donc notre maman plein d'amour, Balobi, maman Mami Wanza, la première dame de Orléans, mon côté Nakata Orléans, on est pourquoi pas que je puisse saluer comme ça maman Margaret Nakata Sanza de Bré Balobi, Bagana Bango na France, Bagana Bango na Paris Ango, ba place pe ba Vandara. Na bisoté maman Margaret Nakata Sanza de Brewana maman mon très sociale et pourquoi pas namona ba maman y a association les femmes du cœur et namoni mbala moko maman Yvette maman Monique maman Solange maman Monique et puis je salue comme ça maman Dia motema ya papa Outamai donc Odia Zambe Pelimoto je te salue et pourquoi pas na pesa mbote na ya Christiana Kwasa balobi ya Christiana Kwasa. Donc, comme et pourquoi pas que je puisse saluer comme ça. Il y a Bopi Membe depuis Paris-Wana. Je m'avais directement salué mon invité pour que tu bêtes à ma solo. Bonjour. Bonjour Daniti Manga, bonjour na bagolo tout, balinga mikati na faire gola ba mote na bino. Donc na PSP mote na ser na ngaya Salim Ilunga. Depuis Italie avec Robert Mavuluka, mtalaksa nzela Western. Aye pena malgré bungi me mutu na zui mutu mususu Amida Isuka la maman de Mechola. Premier zaïroza comme na Istanbul. Amida Isuka. Donc maman mindele quoi. Ya bing yo kala mite ozong na nzela Western. Kande do sola na PSP ba mote de la part ya Rachel Lopez. Sheila Lopez. Donc la PSP ba golo tout partout dans le monde pour la mutuelle ba golelo ba mo ba lengeza musique à faire dans les 24 na rapport sexuel. Voilà. Ah? Na rapport sexuel lo ba congolais ba komo zela. Ba africain ko ba komo linga mikolo les 24 koka na mutuelle ba séparer dans les 24 na rapport sexuel. Babi lelo eza ya koyinda dans cette plateau ya lelo eza ya koyinda bandeko. Comprenez un peu chouchou de Gaulois aïe ma bé chouchou de Gaulois to ke nanu na makambu j'excède to mona qui concerne ndenge le kaki ba opé ba jija ki ba jige mais to moni fait rigola na batu musu balobaki que ba musicien musu ba kimi fait rigola mais fait rigola a sali retour na ye au grand complet na ba musicien pour na ba préparer stade de martyr et les ana ndenge ni Ndani, Ngapsio, Maramosa Mabé. Voilà. Moi, je vais faire ça, je crois, n'a habité, mais il y a 10 ans. On a qu'est-ce que monte qui n'a pas mis, ba zone bayaki. Il y a 10 ans passés. Et bien, quand on a mis voyage, moi, Atika, Akim, Bako, Sote, Tiki, Mutambuna, Kimo, Tiki, mais fait quoi, parmi les musiciens, Oyo, Nega qui peke, Nagi, Banano, Bamatua, Baokima, Akotika Bango. Oh! Tout le monde a mis ça fait dans la thèse quand on a lopango ba mikosa fait que neko honorer concert dans la thèse ni peut ba kenaki maki c'est dire quoi boza esika moko ozana mwasité ozana discrétion te ba linga ba mona misa fait na ba tour na ba esika mias ba kanga ba photo oui ça la magi kota na ba compte TikTok ya ba ndeko na biso artiste ya Jet Set au moins que ska mon pe ba tebe ba kanga ba photo mais musa ba kenaki ba concert na maki mais les rôles ba kamba maki toza ba musicien musu pe ba tikala keo siko bango ba kene maki ba o wana nde mutu ba bongi pour na concert ya le 24 ou comment et pas faire rigoler les allois panès et circuler na mutu nyonso donc ba ça qui choix biro ça qui choix la quelque chose ba kenaki na ba kenaki na ba tikala ba so ba Jet Set ba za na maki ba pe ba na maki na maki pe ba na maki ba na maki o pe na ba kenaki maki donc ba linga ba bozela fait pas bozela ke bomo na ba ka ba photo ba tamula ba za ki libre donc ba na kona bon mais ezaki ke mama okene ba biloko ezangati ne zate il faut na maki faut concentration parce que do préparer stade ya meilleur stade ya Afrique meilleur stade ya Afrique meilleur stade ya Afrique mais ba vient na biso banchone pe ba beta ba stade na ndenge sakana ba pe bancho ba respect ba vient na biso ba jibe banani ba fali pupa big te non parce que big rouge ya nous avons bâtonné sur faire na bango tout le temps faire gola na retard à stade ya wera sona jibe pour bango bazaki na bona wengi na 4x4 ba yemba na ye so wera na jibe ba beti est-ce que faire fois ya so pour voir ba différence ya meilleur point mon to mesa na stade pe bolong ba tiko ba stade za concert populaire za na terrain vide bo muta wote mané ba mona maintenant ba tida clôturer beaucoup de vous bien sûr nini et comme style nini concert populaire ce qu'on fait différence bon mon jour là ba mon que moto message style guerre toto kato sala boye to bina kuna siku za pena moni lipanda concert lipanda aussi ba costume faire beta wana na stade et ça dit ba concert ba lo yenge boité respect on sait ba gola pour to congé pour on là tout pour la faire au Baxi Vest
Oh, ou là pour la bagarre oui on les a tout ma trop classe papa et la concert à salle comment dans les cas au père raison moi le 25 lukanga autant au lukanga au sanga moi tanga micro au père ça raison ma bonne loba ba te belé ba oser la concert wana tout le monde na Jésus Christ na lola ba tout coup ba oser la ndeti ba wario ba oser la penake après le 24 ba yebisa nga le 25 to luka yo na 5h du matin. Na pas na côté ni, pas na côté chamobo bandi. Baba luko pas na côté ni. Babi côté plein, moussou fait rigolo au foot na ye. A ça la plainte. Mona mbogo. Na lo pembe bino boza ba golois du sang. Toso a pembe lelo oyo. Ya ngoti manga boka na ngunda na Congo gola na su congolais bino de pona ba bloka boy. Ozanani na Congo na Congo gola na boka ngunda kuna de père de mère. Na su congolais bino ade. Comment muta pays a fait loi donc Congo gola. Ko président oui. Donc faire gola ça la pays na ye comme la Congo gola. A postuler le pas d'apo a postuler mon na gena ba. A postuler na mbokoti. Oh, asa majori papa bo ngai biso a toi na Chine te toi na Pakistan to boza faire ça piaka. Oh, ko na ça piaka na Pakistan na ba Irak. Na Kinshasa to na États-Unis. Papa, mon plan tika ko kota terrain. Mais yo bien ça piaka libana. Piaka za les États-Unis d'abo mon États-Unis do nyachango. Na tanga ba mboko game su ba. Ba lobi ba kiti kuto za ki. Te mon to solana. To so pembe. Mo concert desnene. Ba ngo ba bimba ba room ba bina te ba ngani ba room bina mana kiti te. Soit image à salle, on a la salle, il y a un nez, pendant la même boy. Et ça qui dit, par exemple, 8 mètres, Batubaza, Basouka. Surtout les pas dramatiques, Podom, Moutuno, ça pour ça permet la leader quand on va photo. Bato va déplacer, qui permet les padres. Il faut que tu quittes. Tant que pousse, il aura bien fité, Bazanga, Dina Bagasca, Banza, Satan, Zanga, Satan, Moya Zagiwana. A Kanga photo, la quitte à bateau, télémaque pour pousser la bataille les padres, Babé en Piaka. Oh, on va dire, mais la Piaka n'a pas tourner des Piaka. Angola, Gabon. Masamba débat. Oh, Masamba débat, c'est qui pleure. Na yena wana te. Maman skota Masamba débat te. Bilo wa je faut la vérité. Oyebi piaka, na bi ba se ba tuna ba piaka. Siko ba linga ni ba diembe la piaka ba luka faire loro mo ba diembe la ba se console na ba piaka na bango. O ba se console. Ba se console ba to kokani mo bango. So ba sali mabe ba loba no te. Wa ze so po ko libunga po ba to kokani biso bino ba poseka biso. Ndenge pe ba comment le baba kokana parce que bango bo ba bango ba boma papa la maman bilo pe bobomi gigola. Kokani to na terrain wana te. Pasteur limbisa na opengwa. Olobi na sing pasteur limbisa na opengwa na. Pasteur nan. Pasteur mso sama bandubula na mabonde lisi mana pengwa na. Mosiko moni yo mjongo pengu sanga papa. Pengwa kaka. Mo pengu sanga na panza. Pengwa po esala bien. Panza na pasuka mbamoko parce que bayuma ba comprendre. Siko bilo na do to sandeni. So muta star mon même yo mkoko na mbongo dani. Donc pas yeba ke soko na mbongo kanga liwa na famille ba babela te donc okoma nzambe. Donc soka muta kufi bo yo. Ngako le kante vina ba msusu leader yaba mbwayo ki aboma papa maman ko le kango te. Na yebi Sénégal so akutena fa même tous les ministères congolais so akutena fa boy. Na fingete na pe na TV finga na ba ne pe na ke yo faire lekio wera faire lekio. Kofi wera faire lekio. Fali. Papa faire lekio wera. Na bige mo bato baka na TV ba finga ka. Na sa boy to finga ka te ngasko na ko ya pe na ba sa bango vérité même fa boy. Fali faire lekio. Na ni vebozi faire lekio wazi ko faire lekio. Parce que biso ba oyo oleka Dani. Kene solo pembe solo. Balinga mikati na faire gola bolimbisa na. Ilo pa fona kende. Koma mo pe mo kende wa ningi bo mo na faire wa jeune bino bale yana kati boluka botiabi. Na yebisa bango tous les messieurs sauf personne faire l'équipe bango. Pour les loso takanga ngata. Oyebi kuna pe za musicien la ba mo banda olobake. Fallait à l'équipe à vieux ko banda depuis wendo et comme un problème yo parce que comment on va faire aller. Ngoni nga biwa ferete. Ngaza dialelo biso lia ba monga faire boete mais lia ka monga ba golo na ba golo za lia ka pe musique à faire donc quand que mutu moko ya ke pa tenga msambilo ko na lia ko eza musique na oyela neza normal na bino lo ba ni pesa ba ndeko ba finga kake yaka lo bato so ba mbwa ba finga ka boya bolo ba ke fallait aller qui faire na boy ça aller qui faire na boy ne mo pe na na boy na même na ba na TV même fara ou je vais fallait temi wana ba tenga minduki boy lo ba na ba ke faire aller ki yo ba beto beto avec na dae pour parce que faire ça troisième na vie na nga après nzambe papa na maman se faire pisque ndeko na nga faire aller ki ya na bino bobota me ya miso do apesa kani ya mutu mabonde li makasi papa to solo yako ya biso mutu mabonde ce qu'on fait après en musique donc après nzambe maman na papa fait rigola toya no ce qu'on a terrain oyo
tomoni ba billet ekotekama. Pourquoi stratégie wana ya mutuka ezotambola et puis faire rigola na Kinshasa te to komona bino kosala ba marche kosala ba makambo ezaka une façon ya remobiliser batu ne batu ba ebisa bino ke bo ko kosala promotion avant ko dakuna na pesa nini ba benga on ba détailler ba billet tekam na mbolo kama sango ebion balo bakutu teka côté boka baba ba liberté baza babte to sola to sali wana ba benga ngo promotion américaine ba oyeba te ba Hollanda na liberté so na lo ba muta te na liberté so na ba nini corriger ngayo na liberté jour no ka comme liberté masango yaki na liberté wana yaki 1200 sacs ya masango bateki 900 sacs mais bien faire était comme na liberté 1300 na solo na tant so billet comme wana na liberté na zandu ba chéra zandu so na ko sabolo ba ka côté na zandu lobby ba maman bateka ka ba kabelo na zandu so do sai somme na bango nyonso ba kabelo bango tu eza 3500 kabelo même jour wana bateki ka tant kabelo mais bien faire était comme 10 000 billets olobi 10 000 billets vendus na zandu kaka na ba na zandu na ba détail ba vérifier tokei to so apembe gambela ba sac ya nguba eyaki gambela nyonso ba sac ya nguba etekam c'est là que papa maman toke na ko concert ofele teke osombi nani eloma batia ya mungu abwe batia na bilogo ya 500 pesos osombi ki mwa peso 10 billets awa maman ezati gambela di eyaki nguba eyaki nana gambela oza gambela 555 sac ya nguba bateki kaicha 50 bien fait etekami 1200 na micho ba de nobo lelate parce que billet te kamalo kwa nguba mo bato ba lobake obona boy biso ya mamu na biso ya mamba fait des sponsors sombi billet sponsor ye moko ta moni bino bobaka ko faire ba côté la kae na mboko ba botala ba sponsor ba miso ba beti ba 50 sponsors so tala faire des sponsors à pam so ba côté linan bato bakake bayaki pona koya même biso de ngoza na ba sponsor rebelle papa ni ba sponsor ba kim ba ye concert faire était pour ni mingi ba yaki mais tant ba monaki date yaki na hésitation c'est bête sponsor au bangat abi na yo tama mnanga bo mona betité so tant ba moniki ba confirmer comme si ba signaka na ngo bendita le pas de souci na des sponsors wana tout ça là promotion américaine donc ne dit jamais vu na Congo to la sabino ke badwazo soma biso ça teke to tamu saka ba image ezali moi pe muta pesi mongo ba pesi billet muta pesi mongo ba pesi billet donc biso concert ofélité faut ba payer concert le plus cher ya Congo na ko lobani ya génération so déjà botsa faire na génération na bana na ba fwani banani batimba ya faire ça cher ko le ka bango 3000 francs VIP $100 toya non na problème oyo on dirait awa guerre openda et tombwami makasi Didier Lacoste to kotala ba émission ebele ko sala aza ko taquer faire obiki yaza ya mukolo aza moi l'aîné de la famille atikeli faire beta côté ya likolo ya kangi déjà tchangu et puis jour wana faire rigola remona démonstration ya koleka bana tchangu ba kubimate ba kuzala wana na Didier Lacoste et puis abi faire ye moko omona moto pe na yolo ba faire na micho na église ba ko nzambe na parlement ma mboka ana ba ko ba faire otanga ba Didier Lacoste to so ano na kasi journée malembe c'est ano malembe to solo la papa solo la no pembe pe obeta note olobi abeta te par rapport ya finga ga afinga tonga so na jania jeje alobani ke nga ya mona changu na leka ngo kaka nga leka ngo na pona ke na avion na aéroport ya fingi ba changu nga beta changu de mo ba la coste ba tumoro ba mo liboso atanga mingi mo liboso eza atanga mingi maele leki masala ya loko de so ba faire bazan ba débrouiller mo ba botama mo mi balé to ya suka mais a débrouiller ba bongisi famille so ya mo mbonga sa ya loko de la coste ya linga teke mo nga la coste na lakie après les 24 les 25 na yé là a me la whisky a ko la te mamno ebisi a ba me la whisky ba tongo tipo rapport a bossa na mamno lobane donc ko ta ba point mouche ba ko ba point mouche même na signaler ba missionnaire moko ba bige na so ba missionnaire via tinga na kena les 24 na stade ya tesu ndule ba musicien c'est la coste to solo la boya de concert yema a tsanga ke papa ngaso asaka voka na kitchen na stade pe ba blamba la tsabango na yebisa signaler a contrôler on a 4 bozana pour la faire
ba mission na 4 ba bilamba bola ta pour na concert bazo disait les 24 na 4 ba mission bazo na pour la faire na 4 pe ba na essayer mon je ne crois pas même ba ndeko boya concert ba tout ba ndeko na yem suna ba ne ba les 24 ba ke fait quoi nini kaka les 24 wana o faire rigole à lobeki ya kobeta et ko bundisama vraiment na 4 ya Congo mingi kasi tango yo mobile faut comprendre datia ba te vanda nango les 24 ezaka nango mutu pe ngana so dani tango ezaki ke fait rigole na ba confirmer concert na le 24 était mutu cha misa datia zate tango fait ba confirmer le 24 na banani na ba la cause na ba du tout mais na sepeli na mikono benga fait rigole Joseph bateka ke bande one ba yo gumba mele lelo ni na bino zaki na stade soit dans le 24 o ba jakisha balinga ba na banani bamo ba confesser ba bike dacho to yalo kwani ono meka mwana nzambe moto eleke o meka tio sunoli wano confesser te le 24 da bango mo ya on a besi ba no sa fada mbo ya le 24 bo abeta ta lever le rideau ba sa ta ba shingi na podon ba faire mata po ba lunga ba tika te ba abeta ta lever le rideau kabo sa confesser a sunoli makam sko problème la cause des anines la cause de la loi moi zemi bana mobilité siko alukata mutako bambela akobambela siko mona président kwa za fait rigolo elle wa ngai supposons que na bige na moi site na bige na zemi mona président de la république par exemple bomona ndo kutana wapi problème ya mo yo pele yo bomona na côté nini yo bomona na wapi siko la kaza bon siko abambela siko fait rigolo zemi yo donc la cause zalango mukolo lango yeba na ke asimba jani amekeba jani ajana wangani akeba miel wangani moi pas chrétien qui venton na wangani akomi akela gitia bongisa gitia wana siko asunoli abia na quartier amso muda monate siko na mbongo mona président siko pourquoi te soit moi président za force oh mona na wapi ase mona président yebi go ta jona no mese whisky le 25 amela pa whisky comme te ma passe alors la passe non elle est 25 tout solo la lisusu na no boye concert toujours combattu il y a fait rigola to moni lisusu tolo balokwa nani politicien na biso ya monene le président Fayoulou bataki meeting na ye et ça la le 17 mais ba poussi yango babi soka ko sala asala le 24 pourquoi na ba kondipe ya mboka lokwa gouverneur na biso Gentini Ngobila aza informé na makamba concert à faire pourquoi yebisi bango soki ba kosala meeting basala ngo le 24 babi quelque part le malheur est bon dans le moment où l'homme même sur la vie il a même chose au monde qui a même sur l'accident mobo onyonge nzaka nzambe ngapena samna na sala accident mais nzamba c'est sur accident pour kutana mutu mobo ya mbongo asunga peso musalo bongo comme bien on fait il faut comprendre na ko bana gouverneur babo c'est même le 30 juin na mboko bo c'est le 30 juin comme va faire monter même koleka comme Jésus na ba église ngaba mwana na okota te ndeko na biso atela so disant sur ya nini ya politique le roi tenait les 24 pour la mona na ataka na même date tout ezalaka ya tele raté la rapide so abi na batu nini même soit informé te bon peut-être informé mais alinga sala kaka ke amona so bato tout ba ok oyo ya benga po ye mona no asala ba meeting ngo bazala so ba 200 personnes so 200 bazala de akala so ba okabona susu les 24 hommes sous bazala même sous 150 bazala stade bonne chance na 50 personnes aux na bango wana c'est le Congo qui perd donc qui fait goal à ouin de Dieu faire goal à mission na il faut aller quand Jésus ba bundisa ka ba baka ba sete aller kana na faire il faut mériter le wana parce que pour avoir grâce avoir victoire les 24 juin balinga mi 4 na faire goal là babika ne vous les 24 bana tiangu nyoso s'intéresse na Congo libino to kuta les 24 na cimetière ba musicien bon enterrer kuna tout le monde moi on a fait libaya boko kita Boko kita. Donc il te moni lisusu roga depuis Brazzaville batomoli benele bangona ba kisinjora roga komi ko tia ba panneau omoni ba jara ba panneau roga déjà zo sala donc aola kisaka mabe mwana Brazza moko ko katisa na eboité pour na concert ya faire kongola mutema mabe obano kompa faire na danseur botiki danseur na biso ntimba bokomi suna guitariste to so no de personne qui tagati pe au moins que ça qu'on a prêté peut-être na ese mbali boso na mona ba pano ya mabaya bako yo ko pe mona bato bomi mona bato na mu pepe ko it so na ngo moi le ko ça le ko prêté bo tu ko musique ba éjaculation précoce bo de musique mo ga bo betaka pa mona pe producteur na da bimi comme bimi na pe ça comme producteur ya concert ya masamba débat na je moni to bis nani o mettre na je na e moi mona mai ali nga simise touche ali nga nini
na tindi na liwa po ebika ko muto abe muto atindi wana ebika ko ka ko ene po ko na inviter ba nyonso bolinga makambo wana ondire komela pe roga na concert moko boye wera kiso na kendaka tant wera beti abimi akena public roga mata boye est-ce que le roi ne koko ya ko arriver est-ce qu'on a le 24 faire koto ye kuna a kota masamba débat à se retrouver moutato bon nga bien tika nga so yin sima modo tika sima pena ba na inviter mzo sika donc ma casier pena ba asimi mama ba ontonga gangele mo ba poser au seni to pekisa ko yoka kite tonga ziki asiki na loboko ba jusu ba tindi kene nyonso yango na bien makali pena ndimita na ba bon conseiller na kisindora ba osalele ba promotion bien kisindora kuto alobia wa akomela faire testo ata ni réponse ya bonjour yango na tomboka na ye akatisi ne mpanza Brazzaville asa ne promotion ya roga bato ba représenter masumu otanga bona mission na ngate olobi nzamba pekisa ko mbali ko ma mwasi te mwasi ko mbali te siko lisu a représenter lisu na représenter lisu kisindora ko na beno to gay solo na beno openga penso ninga bongo mwana yo kaka tumba soko tumba za mezika ovana ndako na mo 20 na bage sono mabengo to za pressa ko ndima présenter omi vandeli yo moko ozi bonne volonté nzamba toucher motema no mo sala toucher motema no oko mo lobela faire sans faire benga yo sans faire à proposer yo mo ko luka so sila ko luka to dina ma omi kota na makasi na mboko papa to solo na to solo pembe kende komidi ni sa makasi yeba reconnaître ka na munene na musala ba na musala ba yeba yo yi même vision to yeba ka munene yikisi njora atika ne komo mais pour mes amis faire atika ko contacter den yo mo se promotion ndenge non c'est au ça avec intérêt o koma ki golo so ko mine ba to ko ba ko garo olobi ba fanti ko garo ba ko garo la moni kula bakoma baloba na ba bazaki ba pande na son timba bakoma ko garo bokela pama nani Didier Lacoste abikutu oya ye banani bale comment aller au bisega tazo afebeko de la ba ngando to ngando kemba ba ko swa bino jour papa ngando déjà bimi na kati bala otambo de tout le monde est gaulois sur personne tout le même dit que ça gaulois même fait so ko gaulois tala tango tele ba pana mabaya na tele la mane so image patala bache bena grip na so ba gaulois ala samno nini na kati na nga ba forcer mais boza ya ngai tiko na forcer fali ya oye tiko da mutamo sona na mwana otanga komo olobi ba mo sona na bana ka nani o sona na ba mo no tota ba commentaire ba bi sona ba mo tomboka bana fe ko la tele 24 ba la soupe ngida moli ma fe mo tungisa ba komi ko sona mwana lobi ka boye ba no papole ba no tumba mwana o nga na respecta mikolo na banka ba vie na nga wengede mozo manke mwana ozo manke mwana Lazare so assez la bien oyebi Jésus Christ mutabenga Lazare so est-ce que frère Egola a obenga Lazare so na martyr tonde Lazare na yo pa Lazare na ba fingo pa Lazare na yebi te yo mdolobia yo mdolobi comment Lazare ngata Lazare de comme la campagne kufa ki swa bien on va contraire le roi de kufa assez kusiko les gens de Lazare sort to bimise la marti mais ami bimise la va mais ana pola so c'est que je suis ça Lazare ça ni le roi pola est-ce que ami segusi mo pressé mais to zong c'est de segusi juste donc on remonte ba de tomboka bana fait la tale date le 24 ba mo silika ni problème c'est comment qui gagne pour beta ba ni na bino ba martin na ba salité ta mo fait go la première mission so beta life ba ba maté ba comme matina souka mais ta ba terminer bele betite 19 ba ba za sous ba sali ba plein mo ya ba 3 heures du temps ba ba bibina mo pani ba yaka ba tala ba dajo ba la kaki bango moi gros ça clair dès le pas de l'équipe ba bien invité Rebotu là na fabrication ba petine ba zala wana Rebotu tu bocha te ko tia Rebotu la produit na biso fait pena botai fait ba bimisa pena na mchopo ne pena Rebotu zala wana fabrication les restes du programme bo mo na kamili bino mo na mama so mi billet de pasteur so me ba ndi billet tia na buso ba wana non olobi Ozo bisa pasteur botura mona trop de mabondelité bosambe inédit to bisi mondima ko luka bia so mabié pour parce que nzamba papa nzamba au rendez-vous c'est son fils qui joue là-bas à faire rigola bato wana ngomba je vous signale bo kitada le 23 botu tunza ben nzamba pesa ndo ya mosungi oui papa
Congolais n'invite Nzambata. Moi Congolais n'invite Nzambata à côté Moussous. Pour ton Nzambata tata ba Chinois Congolais moi l'Élysée pas ça les sous. Amata oui. Yango ce qu'on Nzamba pe no Moussou yango le 23. Pasteur ma pasteur la pasteur. C'est le tolo ba concert à faire rigole à Tindaka papa wa Roma. Aya bonde la na stade atindi ba politicien ba ça la personne journée na bango moko après ye moko ya Jésus papa na kidi ba mo na va concert ba mo ba ko ya ba mo parla lang ba ko ya mili moi oh Jésus azawala tondeli papa biso de lobatolo ba sumingita les 24 derniers même yemo le pas de l'habitat bi bo na kindo ki na bonzambe les 24 bo comprendre qui est fait rigola pe so fait rigola beti ba do za suna somo ba beta stade ba beta shooter ba beta ta me kata ko fungula mbanga te po ba mona pena ba tel po ya biso ya ratege ba conseil obi beta ma stade tala ngata TV o mona ngosus mais toyoka ipe artiste na biso lancer défi à lobby pour se comparer na ba stade na il faut beta stade ou beti pe masamba débat c'est quoi ko beta ton problème te mona banil o ko banelo ko bandi yo mutali boso bandi mais so o beta ngo mabe mutana si maso ko je ba fa facile oui ko beta bien Robeti oyo problème c'est de beta mais éthique alaka après Robeta réseau après au sein ce qu'on fait go la yani ngam ça fait go la professeur atina ki bomba ça va devoir ça ba yele ce qu'on tala corriger ayo anti mo beta ki masamba de beta te aba sala boy stade basala oui otone ça qui me koto basala raboy faut au sala effort ti 21 ba bazala na yo ba bimara de ce qu'on fait go la sabango ba beta bango ba beta ba oza surpris ba mo ba otala ke même ba otala na concert ba otala ba concert à faire pe na pesi bon merci à respecter vraiment la lobagi même Ntimba même tous les musiciens na ba parti à mois de juin musicien monter à droite malbana mboka tout le monde kuna na stade de Martyrs so ba ya te tala ngwata nini o corriger ba faute no zuya yo tie ozuya faire rotier ba sala bongisi copier coller faut copier donc c'est un peu ça donc yo bo lancer défi basi ma biki jour wana po babanda ko corriger ba règle na bango on attend émission mo boy artiste pas le ba zwa biki et bisiko tu journaliste yo po lancer défi artiste kasi abine babiki basani na makambulere olo ata ba sona na bana ata ma sona mwana ndasa pende mo sali wana ye mo passa la bonde asi ma bebiki pena e pona mabete e pona ke yepe to bongisa côté ba mo ba te ba sunga ke yende likolo ngani anga ngata ka musicien appelle ces musiciens ta mo musique za musique ba pepe kale ba wemba ya banini musicien so na beta ne yemba ne binande et ça ba mo ba trophée vous avez un trophée, vous avez un sommet, vous comme devant live, vous avez un esquisse. Namoni maître Nangaï, donc maître Nangaï, depuis Maïndombe, donc maître Gaulois, il y a un Gaulois, maître Gaulois. Voilà. Ah, oui, on dit que ma mère va 24. Maman, mais il y a Gaulois. Il y a Gauloise. Donc, comment on a dit? Donc, Gaulois va tomber, donc il y en a biga gelo, bah, qu'on a un concert à faire un rapport sexuel. La banane, ouais. Des blocs normal. Donc ils ont des blocs. Donc comme il a vu sur la souka quelques dédicaces là yo pour parce que tu as retombateré pas. Les 25 mboga ezika. Bobo mais langa koni Céline na prison les 25. Les 24 les 25 bon Céline la buna tient là na parce que pembe si pembe. Pembe si pembe. Donc Tom na souka merci pour na Gaulois tout bolaninga na pesi merci susu na mutola sanga nzela western kala mingi tawa Amida Isuka mama Mindele premier zaiwazo koma na Istanbul na bosanité ya Salmi Lunga ve Robert Mavuluka Frida Abulu moi Nzambe na Brazzaville la Gauloise ya bisinga kuna billet kama 100 francs ba bela kuna ba porter ba tika ba facture mais ba tika pe na pas la facture bozo amino biobo ya to moi bo futa maite ba ça na précédé na pesi mot na président Dilo président ba Gaulois VP na biso Ibrahim Mala na bosanité maman ya la Perse ya percé Emerald Bolingo peso mo na pesi tous les Gaulois partout dans le monde et na ba bolinga ngate ane na yaki avana na meli genet na melo tokote maman na lobby na yebi mamuni na lobby donc c'est un peu ça na pesi pasteur na Samuel Bandubi la mbote na pesi mo pe merci pourquoi pas ba tono so bolinga susa candidat boze belé ba Gaulois tout ton numéro de téléphone na muto olinga rubenga numéro na nazo pesa so za na podo za wapi ofinga na français na fingo na lingala Naïf Sabine, mais on a bomba numéro, on a ça. Puis 243, 85, 32, 37, 568. So, on a Facebook, on a Gaulois Souzaka, on a Finga na Fingio, on a
na TikTok Golo Suzaka oye au finga na fingo so finga français regarde la tête ngalo we tamutu ni eleki yanga yalinga le gars. Bon merci na bino so. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. Je crois nazo ba kombo ba mère maître Sunganga la ba kombo. Voilà, maman Chakala Pito. Voilà, Chakala Pito donc gauloise, il y a Makasi donc il est aux années awa je dirais mais yo wangandote muta ya Didier Lacoste yo wangandote mera mboka boteke na mboka ne moko tika ko Didier pe Didier tika ko na mboka tola yolo mboka no bangando bazate na luki bangando bazala mo ba gaulois. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Je dirais merci à tout le monde. Oh bozala ki wana pona kolanda biso, partagez le vidéo, commentez les vidéos. Ça nous fera énormément du bien. On était là pour parler de Ferrego, la Jésus de Nuance, Papa Hervé, Moukwanto Molo. Donc, les seuls musiciens, Bakolaka Kombo, il y a président de la République. Et ça, là, moi bien. Donc, Balobi, rendez-vous. Ezaka le 24, Bissonioso, Nanzungu, Tosaka Ande Toyokanaki. Quant à moi, je dis merci et bye bye. Vraiment bon s'abonner, Samara Goli Mazabata Bina Koli Kobo, Samara Goli Mazabata, MJTV, Samara Goli Mazabata, Mami Wanza, Yoga, Mami Wanza. Dani Timanga, vrai non, vrai tanta sur la bien, gauche droite, à la table pantalon quoi. Au moins. MJTV, vitesse wapi. Abonnez-vous.